bonsoir tout le monde. Bonsoir Bandekoa Bolingo. Bonsoir, bonsoir, bonsoir là où vous êtes. Naninga na betaka moi c'était mon mouké. Bon mon indenge longeza olemba tout ça mais il fallait bima. Il fallait et bima na bimisa on a kata mutema langa pona ko la boité. Pour ma kamda moni na internet, c'est quelques derniers jours, franchement pesinga kanda. Et pesinga kanda pasi pe mawa. Pasi pe mawa parce que makambezo il y a grave o ezo le kanakata mboka na biso ba congolais tozo négligé bazo violer ba maman bazo boma et bemba rosi kutuna ne bimite to ebite soki ba bwaki yango wapi ezo monana te to vandi na biso nien tozo revendiquer pété et loko moko te kaka buzoba du matin au soir na internet na Facebook eza pasi po na biso ba ndeko na ngai eza pasi po na biso ba congolais to komi na biso na kata ba futilité donc et ça linga pasi parce que so bomoni na réagir boyebi ke ngai na zalaka trop sensible na makambo o ezo concerné ba maman donc to moni biso nyonso surtout vidéo o abuzoba oyo et ou to circuler na net bota la vidéo donc et ça li plus de 100 000 vues ceux qui 110 000 ceux qui 120 000 vues na site moko dont je ne citerai pas le nom vidéo ane tamboli mokili mobimba na internet na bapaya batekolo mususu ba africain mususu na ba mindele ba komo seka biso bozomona tozo misekisa biso moko tozo misambwisa biso moko pona nini mutema mabe buzoba congolais tolingani na biso te bozomona donc lelo tokomiti na niveau ke mamangani avandi na Château Rouge azoteka biloko na ye ndenge batekaka avandi na ye na Château Rouge atuni mutu eloko moko te asengi bino pe 1 centime te bolesa ye soki pe nini avandi na ye azosala musala na ye azo débrouiller na ndenge na ye mpona kosunga famille na ye avandi na ye asali mwa pause muke abimisi mwa likasa ya kwanga na mwa tupperware na ye azalaki nango na maboko mama batu azolia pendant que mama batu azolia mutu musukusu awuti soki wapi kamata filmer mama batu allez sans kutuko respecter droit et l'image kamata bambango na internet et tamboli mokili mobimba soki bazo violer ba femme kuna na ninyo na est tomona abo partager ba vidéo ndenge na te soki babomi bandeko na bino o bazo tambuna na Congo bazo bunda po na ekolo tomona bino bo partager ba vidéo ndenge na te mais makamba buzoba o ezangi mutuna makolo o ezanga ta sens bozo kamata bozo partager bomona pe batata mibimba na mabumu na soki ninyo babenga ngo kutu nini la calvitie en lingala tala na mabandi bazo commenter bazo seka keke bazo seka moi si maman mutu wa koza la peut-être abota bango bazo seka e pona nini azolia kwanga donc eloko grave oyo na minute lelo pendant que bazo violer ba maman bino ba congolais eloko grave ya mo tuya o bino bo moni bo lobela bo seka eza ke ba maman ya Château Rouge bazolia ba kwanga mais bazolia ba kwanga na mbongo na bino bo pesa bango mbongo balia ba mama na balamukaka na tongo bazo sunga ba famille na bango bazo débrouiller na mutoki na bango moko soki mama bato avandi ale kwanga esali bino nini en quoi ça vous dérange si cette maman s'assoit et mange son manioc mange son kwanga tranquillement nalobi ba congolais pardon bandeko toloba na bien bino momona ba chinois balia ba nem na nzela te bomona ba français balia ba sandwich na bango ba baguette na bango na ba camembert o a solo ana kutu boyebi camembert na kola na nord il y a un fromage qui s'appelle le maroilles botu na ba nordiste batu o ba vanda na ba nord ba expliquer bino c'est quoi le maroilles c'est un fromage il sent tellement mauvais le fromage là pue tellement que vous pouvez même pas respirer mais omona mundele azwi pe asaleli yango sandwich amemi pe na musala ale na ba solo wana atuna raté sur réseau déranger bino c'est quoi bolo balanga entre camembert na maroilles na kwanga elo onye eleki solo entre camembert na kwanga eloko nini eleki solo o bino lelo bo sambwisi mama ya batu po ale kwanga na balabala bolo balanga texte à loi nini oyo na kati ya mboko tovanda na France pays de droit bon le texte à loi nini oyo ezopekisake mama analia kwanga ni na balabala
Et pas nini et komama pepe kisama pe balobi ke soko le kwanga la balabala ba kopesa wa amende. Mama na le kwanga na ye to moni esika bwaki makasa na mabele te. Ale kwanga na ye na ndenga propre asilisi na ye mais bino bozo zwa temps na bino pe bozo seka ye. Mama na bino bozo seka boye bi vi na ye. Bino bozo seka mama na peut-être pe aleki bino pe na nyonso. Boke pe na kisaso mona pe asombanda kuna ye to tonga nda kuna ye ya mystique. Oh, kutu boko poussa la même pas pembe ni mais tellement poto sangisa toye la biso susu te ki batu nyoso ba koma kana facilité aux 8 téléphone na o la muki na tongo za nelo ka osala te o ko filmer batu po sekaka. Donc bozanga la bino makambo osala la vie. Hein? Complexe ni nyango o biso ba africain o tozo dénigrer ba maman na biso moko après bozo kamwa ke vidéo na e ko tambola tiko koma na ba site ya identitaire ya extrême droite tant ba refinga maman na bino likaku to ba loba ba suivi exemple vous voyez la France etc. Il faut vraiment qu'ils rentrent chez eux parce que voilà machin ils mangent leurs trucs de sauvage dans la rue. Bozo fing sa maman na bino, bozo fing sa ndeko na bino. Tant baro finga ye, ba komo finga biso ba nègre, ba singe. Allez, boda suki. Oh, ba fingi biso. Oh, racisme. Non. C'est vous qui donnez le bâton pour vous faire battre. Moi, personnellement, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Na minito to lobela ba femme violette, to lobela makambezo le kalambo kate, to lobela ka makamba ba kwanga. Bon, moi, la honte que ça ridicule. Quelque part, toi, ridicule. Pourquoi ni biso va congolais to vraiment pourquoi ni to zarabo? Et là on y a spécial maman ba to avandi ale kwanga. Ngana monaka ba mindelo mona ba famille mobimba tata maman bana ba koko ba noko ba nini ba oncle ba sangani ba jui jour moko ba jui biloko kolia ba ko pique-niquer. Na bo mona ngote. Le wa bovanda na poto te poto mundela solo aebi valeur ya famille valeur ya kolia donc et kolia zalaka eloko moko ya convivial bino moko misango ya koseka bomona ba mindele to mona ba ke ba tandi dra na mabele na matiti ba vandi bazo déjeuner en famille ba bimisi ba baguette na bango ba fromage na bango ba nyama ba salade ba nini bazo lia bon ya bino maman soka salinde ngwana hein. Et suis bino wapi. Kwa ngango, asombi yango na mbongo na bino. Ayako bete la bino ba porte bo fungola ye asomba kwanga. Poni toza mitema mabeboui. Hein? Comment tu goza ba mitema mabe, boza même pas na Sony. Donc bozui maman ba bo afficher na internet, vous ne connaissez même pas le droit à l'image. Ako porter bino plainte pendenga zana. Elle ne vous a rien demandé. Cette femme ne faisait du mal à personne, elle ne faisait que manger dans la rue. On voit tous les jours. Mais bon, qu'elle n'est pas la barbès place bandi ou ba tondier belé ana liboso ba magasin place ba teka ba GSM wana. Bon mon bandi butende ba lira ba kebab na ba liboso. Ba sandwich na ba merguez. Bon mon bango te. Et là obino bomonia grave kaka ndeko na bino congolaise oyo azozwa mwa mbongo na ye ya ndambu na pasi ndeko na bino congolaise nde bino bomoni esengo elengi ya koseka hein mais bokende pas filmer bandi bunde bazolia ba kebab botala ndenge bakofinga bino na internet te bomona bino ridicule ngana na mona muni chinois aseka muninga na ye chinois te poazolia nem na balabala nana mona français te a filmer ndeko na ye français poazolia sandwich hein na balabala tomona ba Obama ba kota ba fast food bazui sandwich emporté bazo lia nzela na kotambula bino wana wa bobeti maboko oh Obama il est trop cool oh président cool pourquoi makamande ngwana bon mona pena kisasa kuna aleki bino na nyonso o mona yo ozo seka mama nozo finga ye musenzi likaku soki nini o azonga na brousse na ye o mona peke peut-être kuna na kisasa kutu bofutelaka ndako na bino pe o mona pe so ba fentango pe ou ekwei hein mais bozo seka mama batu hein poni ki mutema mabende ngwana oh mais o ekomilika mususu hein
Muke kaka internet maman ndeko papa leki yaya nasengi bino vraiment bolimbisi mais soki oza na ene eloko akosala te eloko malonga akosala te mundela tya internet te po botyelaka bato babuzoba na bino du matin au soir. Internet normalement ezana poto s'édifier les uns les autres poto partager un peu bon moment en famille neti biso awa na diaspora to vandara awa musika ba famille na kin tozo pesa ba info batakisa sa pe bazo mona hein et mo ba photo bana ba colis etc. Donc tozo partager mais congolais africain a comme ça internet et si ka ba règlement de compte et si ka ko finga et si ka ko chola et si ka kutu ya ko loka hein. Esika kindumba, esika ko boto la mibala batu, basia batu, etc. Tozo kola te, tozo se difyete. Tozo kamwate ke mboka na biso munene neti Congo. Oh, esala kasuki 5 fois la France. Hein? Congo lelo est commis donc à la botte, ya ba mboka mike neti ba Rwanda, ba Burundi, ba mboka moko ba mouchoir de poche et comment ça na Congo poani po biso mo ba congolais tozo se respecter te. Biso mo ba congolais to lingani te. Biso mo ba congolais kaka koko yina ndeko na biso congolais. Ko sala ndeko na biso congolais mabe. Ko china net atana likambo ko chana net te. Video mususu batindela ki ngai esala inga somo liboso na kanisa ke ezalaki na ninyo na RDC ezalaki pa na biso mais vidéo ane ezalaki apparemment na Brazza. Bon, que ça soit Brazza ou Kin, on s'en fout, c'est pareil. C'est le Congo. Cette vidéo-là montrait une femme nue en train de danser. Donc, elle n'était pas dans un état normal, elle était dans un état second. Moi, si on a mon takala, azobina, allez, bandeko, oh, bazala ki pembe naye, au lieu kutu, bazoye, bazipaye, bafinikaye, pour na rebattre la pudeur, yabo moi si, pudeur na biso bantu, bazo sekaye, bazo wololaye, bazo fingaye, bazo landaye, bazo filmer, bazo kanga ba photo, ti ba comme na niveau ke balobane alala na mabele, apanza makolo bango batala. Bozo mona niveau ya bosoto oto komi na ona kata bamboko na biso na Afrique kuna. Niveau qui niveau sorcellerie ya méchanceté. Les gens sont devenus inhumains. Bandeko bo partager vidéo s'il vous plaît. Non ou mais la ngate donc dans 5-10 minutes na si na ngai. Bo partager vidéo. Hein? Et ça rare que na lo ba lingala mais message lelo je m'excuse encore auprès de nos amis non lingalophones mais ce message est adressé surtout aux Congolais donc voilà pourquoi je m'adresse à eux en lingala. Parce que franchement nazo e baté. Bacha Facebook ango soki ba réseaux sociaux comme ya ko futa to neni que chaque mois ba longola biso ba 20 €, 30 € na compte comme ça to la to bando mesurer até ba longola 20 30 €. Il faut vraiment calculer bien et là on y na republier pour na ko éviter buzoba. Eza pasi pour na biso ba congolais. Et a pasi eza mawa. Ti ba to comme na niveau que mama batu az obligé à leka na internet à se justifier. Pourquoi il y a qui kwanga? Bon, moi, ni na chef vidéo ya ba maman Château Rouge, n'est pas répondre, bien encore ba maman n'a pas deux fois té. Bon, meki, bon, samboui. Ba répondre, bien qui toro, pour nga vraiment, makamusu ba sala ba maman na ngai na lingi bino ming, makamusu bo sala na sepela na nga na yango te me, na tala kaka. Mais tout na za 100% d'accord na bino, pe na soutenir bino. Parce que, oh, eza buzoba. Ya buzoba. Moutavandi na ye, azo luka na mutoki na ye, azo lia bakwanga na ye, et des autres déranger bino na nini. Hein? Oh, il fallait pas qu'il y ait ba resto, oh, il fallait resto nga bino mbo foutre la bango. Bino momo na ate na ba chantier ba portugais, ba polonais. Mindele na ba chantier, au mona, bazo lia, pourquoi on appelle ça casse-croûte? Donc casser la croûte, c'est-à-dire c'est quelque chose de vite fait. Mindele na ba chantier bon mona bango te ata ba o ba sala ba misala ba manutention na nzela pour la chaussée tout ça bon mona bango te ba o mona ba vandi surtout ba portugais bango kutu donc bien sardine mapa to makaya buna loso na bango pembe ni moi vino na bango ba meli bazolia
Et ça normal, les hommes ça là. Pareil sur les marchés. Na ba wenze place to kendo somba biloko kolia, ba mindele bango mo pe to ya ko kendo lia ya ko vendre dans restaurant eza la raté. Donc kaka na ndenge bazo tekana basala moi tour au mona muninga vandi ale azongeli ko teka kaka ndenge wala bomona yango te na ba wenze. Bon, si ko oh mama bata congolais et choqué bino na nini. Ah, mais non, tout ça là quand même est fort au changer quoi. Ma traverser les calambo quand la biso kaka bouzoba du matin au soir. Mais non. Hein? Il faut tout comme à niveau que tu porter batou plainte. Il faut reporter à batou plainte. Donc, aux site, il y a bouzoba, au tche vidéo, tout sans consentement naie, et longi naie bimi maman, ma kasi kaka un avocat, aux a payé à loi, payé à droit. Soko yebi place à robandela te, bon comme la rabiso ba yu tout monde si to ko expliquer bino ba démarche ya rosala po bo ke nos avocats, bon poursuivre ba site wana ya buzoba wana. Parce que tant bon bando poursuivre bango ba ke vraiment na tribunal ba juger bango pona eloko buzoba neti ba retourner juge retourner mais eloko nyo osali. Oh na monaki mama na bando leka. O bando leka après quoi? Oh na moni mama na bimisi kwanga. Après quoi? On a filmé. Après quoi? On a tenu internet. Allez, bah, tato lio, bah, maman lio, pas moins de 10 000 €. Peut-être 6 mois de prison avec sursis. Ou des travaux d'intérêt généraux. Place au lap à Bouzoba. Toi, n'a pas loi. Toi, ça, l'est la loi. Bah, si t'en as Bouzoba, n'a m'kolo barandozo, bah, manda 10 000. Yo mkolo site 10 000 € d'amende pour la nini pour chaque vidéo maman batazo lia kwa ngando lapa. Mais non, Bouzo bapé les kate. C'est quoi ça? Hein? Oh. Et là on a linga na lo babino bandeko kaka yango wana. Na linga na ngo umela te, na linga kaka vraiment to changer. To lingana, to zala na bondeko, to zala na bolingo. Il faut que les collectifs congolais, les avocats congolais, il faut que les personnes qui ont des cerveaux dans cette diaspora, vous qui vous dites des élites intellectuelles, etc., commencez à prendre des cas comme ça en charge. Aidons nos frères, aidons-nous les uns les autres. Il faut qu'il y ait une solidarité dans la communauté. Moutassali Bouzoba, to se constituer partie civile, to poursuivre en tant que communauté. Pour là pas. Pour Bouzoba, et s'il est diminué dans la communauté Nabiso. On ne peut pas continuer comme ça. Hein? Na Congo Bouzoba. Na Poto Bouzoba. Finalement Bouzoba partout. On peut commencer maintenant. Moi, je suis prête. S'il y a des avocats, des juristes, etc. On se voit, on fait une réunion et on décide que trop, c'est trop. Et on met en place vraiment quelque chose de fiable en utilisant les lois de ce pays pour empêcher que ce genre de choses ne recommence. Parce que la prochaine fois, là, c'est cette dame. La prochaine fois, ça sera peut-être ta mère. La prochaine fois, ça sera peut-être ta soeur, ta femme, ta fille, dont les droits à l'image seront violés. Il faut qu'il y ait une loi. Au moni congolais ko, au salé lumbe opese mbata lelo lobby à la mouki, à salipe vidéo, mon n'a pas lobby que yem tabeta kio. Pour tout ça, audacieux moko impossible. Au moins, on a bêtier, mais allez, libino avance. Net, tu dis, man, biso bindima. Au moins, on a pas yé na vidéo, à sali vidéo, bien, écoute, ba combattant na ba yuma, na beta ki bango. Bozomona. Mais soki, toke na bango na justice, ba au contester ndeni. Au foutina nou, ba frère avocat. Ok na tribunal. Ba sambisio, ba sambwisio, tata mobimba, na libumu, na ma bandi. Au moins, na pose na ba na soki 10, basi soki 5, mais bazo sambwisayo, bazo sambisayo pour na nini, o chaki video ya mama batazo lia kwanga. Tant bako mamola yo 10 000 € na di koshi, o la par o chabuzo ba na internet. Wana na oyeb sabino vérité. Non, il s'agit de vérité. Tant que tu as demandé 10 000 €, 15 000 €, 20 000 € de dommages et intérêts. Pour atteinte à la dignité d'autrui. Atteinte au droit de l'image.
place bakolapa congolais egogo akoyoka na ete fimbu akoyoka na ete mais touche kaka portefeuille na ye abimisa makasa falanga bokomona ndenge kosala bango pasi pe bakolapa buzoba libela. Moi je dis on a trop parlé, on a fait trop de vidéos, trop de statuts et ils ont changé tes buzoba ezo koba se kokoba na kati ya communauté na biso. Donc tozo ba mesure moko radical. Bandeko na oloba bino to sala quelque chose to sangana. Ce genre de comité, ce genre de collectif pour kaka biso na biso to yokanaka te. Muninga osala collectif aye peut-être na idée à bien. Yo monique te pona nini ye pona nini ngate ngape fona sala ngape fona comme ka président. Babengo mon cordon président ya collectif makambe bele. Nga tikila bino baki cordon na bino baki président baki ki safu baki savuka na bino. Nga za patriote résistante congolaise naza na étiquette te comme ça naza libre ya kolobela mutu nyoso o na lingi tango na lingi. Il est temps to se constituer na kati collectif moko na ba juriste ba avocat to zala na équipe moko solide. Oh ba yebi ke so to meki buzoba ba congolais ba ko saisir collectif wana ba landeli biso pe na justice ti makambo ke na suka. Bon mona ke buzoba si là tozo ba ke tozo bunda contre banti valeur kasi banti valeur yango ti. Tozo mayele to tchala mesa parce que bata buzoba baza majoritaire pardon. C'est quoi bata mayele baza mike. Donc c'est normal que buzoba ait triomphé et ça la ramakelele. Naba o bazo koma ke o bango pe na makasa baliaki et alors ndeko nanga o akomi ke bango pe so na makasa talio na nini et suyo wapi naba makasa etc. Na olia etabe ozwa poso etabe olie aussi so o boaki na mabele mutaya glissa bukani na maman batu ale kwanga na na ndenga propre a emballer et sili et lo ni yo préféré. Oh baliaka ne makasa salini eza biloko mboka na biso esalini. Bomona ba chinois partout mboka nyo surtout o ba chinois bazala na ba baguette na bango. Na restaurant vandi azolia na baguette eza biloko mboka na bango bayokela ngo sonité. Mais yo congolais au moins pas outi na kaka lelo lobi ko ya monsieur madame je viens d'arriver. Peut-être que tout au vanda na osoki wapo sota Kinshasa mbala moko ye poto o comment juger bato o comment la kisaka yonde mtoza intégré. Ngai na liaka na kanya na liaka na mbeli ngai moi je mange des frites. Wano komi je mange des frites. Moi je mange des frites avec la mayonnaise. Bon comment la kisana bato français na ba biso mto bota na bata to botama to kola awa. Toza quand même na conscience que toza ba congolais avant tout. Totanga ame, to yebi munoko mboka na biso, to lamba biloko mboka na biso, et puis to apprécier ka biloko mboka na biso, to salara tout faire valoir culture na biso. Mais bino batu boye lelo lobby, bo uti na bino soki wapi, bo sauter kin, boye ko atterrir au monde peut-être na kata hiver, na moi lamba muke, oyebi ta neige te, o comment te ya bato, comment expliquer bato yo za intégré. Ba maman na ba vandi peut-être ba 20 ans, ba 30 ans na poto. Ba koko expliquer au Paris coin. Yo kutu balabala place au vanda oyebi kombote. Mais on doit expliquer ba yo za intégré. Tala. Pourquoi ça peut battre respect? Ce sont des mamans. Hein? La pauvre maman en plus, na monier donc elle est toute douce, toute gentille. Azo kaku na soni kut koloba na misa batu babandeko na e basungi e po ba lobela e. Bo uta soki wapi to yebi kutu esika bo bimela te mbala moko boye ko envahir batu na kata Paris et lobi ata maman na kata vidéo batu moko na batu ba forme mystique to yebi kutu te bataille na bango soki ndenge nini. Bon, je suis pas là pour dénigrer les gens physiquement. C'est juste une façon de parler parce que la maman était en colère. Et c'est justifié. Vous voyez? Ngamo on a extraordinaire te pour dénigrer batu physiquement, mais c'est juste une façon de parler pour dire que boye na bino lelo lobi bo moni neti bokomi mikonzi poto. Oh te to bae bino
Tobaye bino, poto ezalaki boete, boye obebisa poto ezalaki boete. Ate eza mboka na biso te to ndimi na biso, mais poto ezalaki boete. Hein? Comme internet est comme ça, batou bazoba tina ba niveau boye, bazoba même pas au carré, bazoba au cube. Comment tu vois comme matina ba niveau yo? Tu respecteras sous ba maman te? Hein? Allez, binouana le 8 mars, binouana a un respect la femme congolaise et patati et patata. Wana boko mo tchaba poème, oh toi ma mère, oh ceci cela, la femme africaine blablabla. Bla, bla. C'est pas que le 8 mars qu'il faut respecter la femme hein, congolaise. C'est tous les jours qu'on doit la respecter. Qu'on doit défendre sa dignité. Si vous n'arrivez pas à protéger vos femmes qui sont ici, ceux qui bozo sekaba maman la bino bande qu'on a bino basi oh baza ah. Mais borosa lande ni po défendre ba oyo bazo violer kuna na Congo et pas ba étranger. Borosa lande ni. So boza bolingo ya batu oh bozo mona te oh baza pembe na bino. Bolingo ngo ya nyenge nini boko lakisa et pas batu oh baza na 8000 km. Kanambe azo nyokola bazo azo nyonga bande kona bino kuna ba wande bazo nyonga ba mama na bino kuna ba comme ça bango donc ba passe na bango kota bima ofele bolo barelo rote mais o ya mama batu pa le kwanga allez et comme libino et comme problème bo la tian nzoto ndire ba sonzo bo kama tian bo la tian aliaki kwanga na château rouge aliaki kwanga na château rouge alisomba ke na mboro la yo n'importe quoi. Bon, c'est un candé, franchement. Hein? Na minute on a qu'on a l'été, bon lobisa nazo toka ako pona ko loba ka makambezanga zangatina. Ole to sa ta vidéo to lobela ba viol na Congo, to lobela to e bande ni to sala po ba nyanga la katana ne kishasa ba bimisela biso ata bemba aussi. Hein? Oh. Mais c'est quoi ça? Et lobata na nyoyo l'autre là Ndekonabiso, quel peuple? Mais quel peuple? Na regretté que vous poignez na lobaki na silika qui l'air maître Gims sa lobaki toza peuple moko particulier. Po tozo loba biso na linga na leki na télé te po na lobaro mais il faut avouer que quand même hein, il y a quelque chose ça va pas. Ça va pas? Il faut qu'on change tout ça, il faut changer de mentalité, il faut qu'on évolue. Il y a d'autres Africains, communautés, monsieur bazo évoluer, mais biso tozo évoluer quand na buzoba. Tout ça l'effort bandeko. Tout ça l'effort. Arrêtez de ridiculiser nos mamans comme ça. Hein? Vidéo est tournée partout. Na bikolo oh et sengake sekabiso te comme sekabiso. Tiens, na mandi bubazo seka. Et là, on y a bandi oh bazana on y a grave oh bango moro donc il laisse tomber na barbès kuna côté na bango tout salité kutu. Ba maman na biso kuso ba six côté ka au mona moi biloko na bango ko ya na mabele ba loko taka. Mais bandi bu basala ngote. Bouke na barbès parce que au mona bandi bunde basala ka boka moi. Ba oh ba ebi parité, ba oh peut-être au mona au vandi na so qui wapi so qui na mboka nini, so qui na Congo, so qui wapi ozo koma kozo lobela château rouge on dirait yé bien okutu. Venez à Barbès parce que otala bandibu. Ngana na mona mundibu te azon de konaye mundibu a filmé pendant kazo lia kebab pour se kaeme oza zobo za bololé. Bolimbi sanga mandeko vraiment na kanda, c'est pas mon genre de sortir ce genre de qualificatif mais vraiment aujourd'hui ça m'a énervé quoi. Fallait que ça sorte. Fallait que ça sorte. Il faut au Kangaba site wana et zanga tina o ezo ajouter ta et loko moko te na kati ya communauté na biso. Il faut pas ekangama ba site wana. Bazela. To bando se constituer ba partie civile ah to zu ba avocat ba juriste to comme landela bango to que porter plainte ba localiser ba adresse IP na bango aller. Yo mkolo site to kanisa ke bata makina kombo na yo makamu nyoso te bimi. To landeli yo to poursuivre na justice sur l'action que a eza mboka loi, mboka droit. Pour bolingo comprendre te. Donc il faut boter yama. Voilà. Et là on y a sous na linga ko lobaka ya ngwana bandeko na ngai. Merci na ndenge bolandi ngai bolimbisa nga po nazaki vraiment moi chaud lelo. Ezala ki pe vidéo on a kana kité.
na sali encore na mbalaka tandengwana moi vidéo kafu pour na repasser message bomoni leo na lobi na lingala ba o ba loba mama yo loba lingala te lelo vraiment boyoki na lobi na lingala bo partager vidéo ata bato bande ko la biso bazana kisasa ba yoka parce que na bata kisasa ba komo seka buzo ba la biso oh tala makamba basa Château Rouge mais makamba basa Château Rouge na o eleka na bagambela kuna échanger ni to za biso nyaso ba congolais hein. Et ça te peut tout ça quand mboka mondele que il faut to bossa na héritage na biso culturel to bossa na voilà ba racine na biso donc voilà bon en tout cas beaucoup misakaka nzambe ndenge ba mema bino na poto Mark Zuckerberg pa fongolela bino ba Facebook ba réseaux sociaux ezalaka nango oza na connexion na yo okoti na yo fele okomi onyo surtout mutema no erolinga na ya buzoba na ya malamu na ya mabe beaucoup misakaka nzambe po ba pesi bino opportunité na mais ça dommage que opportunité wana to salela ngo makambo moko bien o ekoko memambo kana biso ekende liboso to tikande buzoba to tikamite mabe to sungana mundela pesi bino outil moko ya bien comme na ngo réseau social to salela ngo na ndenge ya malamu ya ndenge ya motuya na ndenge ya mayele pe ya bwanya to gâcher ba opportunité et pesamite ke to passer message ba parole tout ça pour na ko réveiller mboka na biso ko réveiller bande ko na biso o bazola na pongi na Congo. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bolimbi sanga so bomoni ke peut-être na déborda ki na ba mom susu na za mutu, c'est tout à fait normal. Na sengi bolimbi si so na choqué bato mususu na par rapport à ba mom mususu o na employé na lingi bande ko na biso mingi na lingi bino mingi yanga na balobi qui aime bien châtie bien donc de temps en temps faut mama yupe alo baraboy na lingi bino mingi na pesi bino longonya bandeko nzamba batela bino banso bisika nyosto bozali na mabota na bino botikana na kimia tokutani mukolo mususu poto loba lisusu makambo ya mboka na biso nzamba zala na bino en tout cas to bima na kati ya médiocrité po ba médiocre to lembi bino bo bima na kati ya Congo ingeta allez bye Bonsoir, bonjour pour ceux qui nous regardent le matin. Donc nous sommes en direct des images de Francisco Plisco Bolingo. Je répète, Francisco Plisco Bolingo. Sans lui, il n'y a pas d'image. Alors pour tous vos anniversaires, vos mariages, n'importe quel type de cérémonie, n'hésitez pas à contacter Francisco Plisco Bolingo. Il est là pour vous, vos images et tous vos anniversaires, vos cérémonies. Il est là pour vous. Appelez-le, meilleur caméraman du Congo. Merci. L'international Francisco Plisco Bolingo, #1 toujours. Si vous voulez de la qualité, vous voulez des bonnes photos, n'hésitez surtout pas pour vos publicités, vos interviews, vos fêtes. Contactez le #1 Francisco Plisco Bolingo international, le plus regardé en France, en Europe et partout dans le monde. Francisco Plisco Bolingo toujours. Et Francisco Bolingo, site oyo donc eko kanga masolo puis ekangi de masolo takanga moko iko dena bimina site yango. Donc c'est que makambo ya kitoko. Bana kini bana poto bana Belgique bana Paris. Site ya moko Francisco Plisco Bolingo, Francisco Plisco Bolingo. Total ango. Roi David l'homme qui a tué Goliath, mais c'est tout pas bras. En tout cas, merci vraiment la Francisco Plisco Bolingo. Qui olingi ba image Francisco Bolingo olingi omona ba image kitoko he Francisco Plisco Bolingo otozwa etomona Francisco Plisco Bolingo.